ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Voilà, merci mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. À travers ABC One, c'est Jésus-Christ qui est le number one, comme on a toujours dit. Et j'ai toujours dit, quand nous dormions, il y avait quelqu'un qui faisait la sélection, permettez-moi, des joueurs qui vont jouer dans l'équipe mondiale des êtres vivants. Et Dieu a jugé bon que vous et moi, nous soyons sélectionnés parmi les êtres vivants ce matin. Nous n'avons payé aucune facture, aucun rond pour que ces souffles de vie nous soient renouvelés ce matin. Et c'est par sa grâce, c'est par sa miséricorde qu'il a jugé bon que nous soyons comptés parmi les êtres vivants. Il y a un surtout l'amour qu'il faut merci Nzambé pour permettre que vous qui êtes en Europe, vous qui êtes partout, vous avez un peu navé. Alors, mesdames, messieurs, nous revenons à l'émission sur les talks où ils ont la analyse politique, les actualités ayant trait dans la République démocratique du Congo à Kinshasa. Et c'est quand même votre émission et metakana ABC One à Kinshasa. Alors, comme vous avez vu l'actualité dominante, ils allaient beaucoup plus, ils ont la défection pe nakati ya lamuka, auto comme on a quelque départ, et donc comme on a peu moins torchon, ils ont brûlé nakati ya FCC, où ils allaient plateforme. Il y a mon amboka président sortant, Joseph Kabila, où auto comme on a battu le Kwebo, à se désolidariser un peu na Bango. Alors on va Koyeba Soria. Qu'est-ce qui se passe et est-ce que radier kaka est-ce que tant de questions. Alors dans on a mon amboka, je crois que c'est pour la toute première fois tu es na ABC One Television. Serge Kindoma, bonjour. Bonjour mon frère. Bonne santé d'abord. Bon, moi je vois que c'est bon, mais est-ce que Vandeba a le santé qui toque? Santé ali mabe makasi. Pourquoi? Moto tangi kombo na yawa oba na Congo lelo bakomi ko benga e colon noir mais c'est Kabila. Moni mondelo ayaka ko coloniser biso. Ndenge moko pe Kabila komi kuna na FCC. Alingi te na lingomba moto akosola. Apesa makanisho ya ye ko kozala contraire ya makanisho ya bango. Ndeko. Yango moni lelo ba Congolais tout ba comprendre que non soki mondela kenda yali na mondele ya moto mwindu kombo na Kabila colon noir a décidé ya koboma ba ambition ya bato nyonso bali zonga na ye asa lobe ezali volonté na ye lelo to ali lisusu na moment ya colonité o ali ke moto akoye kolala la muki alobi na imposer bino volonté na ngai ngana komi komona naki na makanisi ya mabe mais na ndeko bati lukwebo mena sosoli ete na bite moto wana faut kopesa ye maboko po moto nyonso akoye kotelemela kolon na minito ndenge Lumumba telemelaki mondele ta musupe bati akoye kozala Lumumba oyo aye komettre fin na bokonzi ya Kabila ndeko to ali na lingomba politique na bandino na wana to sangani FDC ali lingomba ya monene oyo sangisi ba Congolais nyonso. Boni, il faut que ça la volonté à Kabila moto aza sous présidente. Azo kamba ko belingomba, azu batata bato ba professeur a bato. Ache bango na liboke moko akangi bango en otage. Bo sa volonté à colon noir soki Kabila décida lobi ndenge na lobi a etikala a. Basangani a ko imposer Tambo Mwamba na volonté na ye. Pourquoi Kabila a ça choix moto le quoi Tambo Mwamba? Est-ce que choix Tambo Mwamba et ali bénéfice pour le peuple congolais? Non. Et ali obeba choix oyo Kabila zomona ke ali bato yo ba ko se servir na ba intérêt à Kabila et non na intérêt à peuple congolais. Protéger l'intérêt. Oyebi yango bien vie à Tambo Mwamba mobimba. Même na Congo, Congo bénéfice à kanelo kote na makambe tali Tambo Mwamba. Tambo Mwamba asalela quand même pas misolo ya biso amboko babengi franc congolais ya yebi yango te ye lisolo ya betaka ngo en dollar na euro moto abomé loko babengi sens ya patriotisme ye n'a rien à voir avec les Congolais ndeko soit parcours à moto wana à la ministre Congo a eu problème à l'époque ye ministre affaires étrangères sur dossier ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba moto asala ke Bemba umela kuna na CPI c'était qui Tambo Mwamba n'est-ce pas moto maltraité ba prisonnier tende konanga itika soko ebite na ko biso bosolo oyebe yaki na moma moko bo CPI ya tuna wana Congo toko ko sani na Jean-Pierre Bemba zonga to sani moto boyango c'est Tambo Mwamba moto influença Kabila non seulement ça
Lui, il voit que ses intérêts à lui. Allez, moto alolenge wana Kabila ninga imposer biso na kati ya Sénat. A imposer biso de ko comprendre. Yango moni tozo bisa Félix Tshisekedi keba. Soit ya tambwe mwamba ya lili kama pona yo. Tala kuna makambo zo kana Assemblée nationale. Moi so Kabila tsheli biso kuna na kati ya sako ya zo tambwaka nango ali na projet de loi moko Kabila PC. Abi mission yo nga na ye nango ekolekana nzana yo. Moi so na bazo benga kamikaze ya mwasi. Mabunda ya likuna ya yoka kobe Kabila ya na moto te ya yoka bali ndenge mona mosusu a mokuse bo akakuna na portefeuille bango bobi bana eloko mote bakoy banga bango ali obe Kabila ou rien afandi na mayelo ya mabe ya bakolon baka na ngwawa Kabila comprendre lobi tete soki no bina tika batu ko basala choix na ye kaza la candidat président ya Sénat. Au nom FCC, motoana ali na makanisa malamu pona peuple. Motoana ali na makanisa changement. Ni ne sengeli kosala. Il faut qu'on soit moto. Loko atambwe mwamba. Potango nga na kobeta Félix Tshisekedi coup d'état. Na bomisie na nzela ba généraux. Parce que yeba yango déjà yali révélation de Zobisa Félix Tshisekedi. Lelo yali ya kobomba te. Kabila sali loko babengi cache d'armes. Na yebisa ki Félix Tshisekedi, il faut qu'on neutralise certains généraux. Kobandana John Numbi. Kobandana Tango Fort, Général Olenga, ozui même na mosuso babenga koyo Didier Tumba, moko wa batraite, sans oublier le tout puissant. O babenga ka Mundos, Général Arenia kakuna na est. Bali bato il faut qu'on neutralise bango. Bango bato ba bombi minduki. O ba yebi mission nino Kabila pesi bango. Tala lolenge nini mboke kufi. Tala lolenge nini Kabila bomi mboka o. Poa Félix Tshisekedi ali nango. Félix Tshisekedi ali na poa nini? Mabe o Mobutu asaki. Na mabe oyo moto molimo neke ko pemaka na kimia te sika ali Muse Laurent Désiré Kabila wa memela biso problème Joseph Kabila. Ba mabe wana nyonso to esangani likolo mwa mobalo bazobenga Félix Tshisekedi. Yango na ebisi bandeko na biso ala mokato ala na distraction te. C'est le moment peuple azala ini. Nenge tozomo na Soudan. Totika notre cible c'est Kabila. Cible na biso ali Jean-Pierre Bembate. Cible na biso ali Martin Fayulu te. Cible na biso ali Félix Tshisekedi te. Cible na biso ali bato babomi mboka oyo. Cible na biso ali le mal national mais c'est Kabila. Oyo lelo bana Congo bakomi ko benga colon noir. A se décider même ko boma ba ambition nyonso. Oyo ali na kati ya bato. Alingi te matata exprimer sa volonté na ye. Volonté matata ali nini? Matata mimoni ke ali monene. Abinga pensu na ko za candidat président Kabila alingi yango te. Atali batu lukwe balobi moto ali monene mingi. Na ko kolinga te. Na tika ya salu ezali volonté na ndeko. Na obaka moko musuna lobi Kabila réussi ko détruire l'homme congolais. Kabila sali ke congolais azo réfléchir lisuna mutu te moto komi ko réfléchir na libumu. Tango tobi libumu, okoka libumu lobi nini, nakolia nini, nakomela nini, nakolata nini, ngape nali na besoin misolo, ngape nali na besoin ba jeep. Mais Kabila suki wana te, Kabila ene loko tobengi motema likundu, face ya bano ya biso amike. Biso moko batata Kabila sacrifié biso. Génération sacrifiée. Oyebi yango bien à 18 ans Kabila. Otanga te, Kabila bebisi destin. Il a fait quand même quelque chose. Hein? Deko. Tango bakake Kabila, il a fait quand même quelque chose que la population linga komingi. Bakoko bambo mabanga pamba na nzela. Tango zoloba, yo monite pendant rena Kabila. Combien des entreprises winner na Paris Foot? Awa na mboka oyo, licencié kosisa entreprise oyo yaye yango wana. Ake même plus loin. Okomona mwana mboka patriote solo asisi kela sokokutana na ye. Obine ozosa nini pour le moment lobi mosale alite. Et bongo fandi kaka babi ote okabi sote na ali na moi business alobi yango na anglais na lolendo nyoso. Tango yo kokota na mozindo yeba business nino yo ali kosala okata mususu na créa phénomène moi tono adendo. Ateka kana kwa moi misolo na zozwa ke zo permettre nga survie. Et bongo moto lolengi wana yo koyebisa biso que Kabila fait quand même quelque chose. Wana ali ko finga bandeko na ba congolais te. Ndeko na ngai tolongwa na distraction. Na lancé appel na bandeko na biso a diaspora. Le loyo peuple congolais au moni carte ya Kabila ali nangwa ebinene. Kabila ebike ba congolais balingani te. Kabila ebike soki yo zui ngai nazo sepate na motema likundu. Nazo babiso nyonso tuto zanga yango.
soki moto mosusu akozwa sa nini azwa nakopesa ondakisa tango bakongole ya diaspora bazofinga ngai balobi ke kindomba aliekaniaka kindomba asali boye oyo bakoki koloba nayebisaka bango yali mafinga ya kala bachange mafinga baluka mafinga ya sika oki oyo ekoki kosanga motema pasi mais soki ali kaka nyonso oyo balobaka esi na seni na tondi nango nakopesa ondakisa tala bango awa tobundi na bango awa contre Kabila. Kabila azwi misolo ya leta abongi akomi na 27 milliards de dollars ya ye moko akei kosala park moko privé babengi Kingakati moko mwa moto auti na poto andimi enrichir lisu Kabila akofuta droit d'entrée akoti na kata park wana Kingakati epe akangi ba photo atia ngo na réseaux sociaux o mituni olobi o peuple alolenge nini yango moni ya moboke twa yamba ya alelaka alobi o peuple auta kaka na nzambe to auta na moto mosusu moto asala ye eloko yo kombataki moto apie misolo na yo ayaka na babota mbulawa ye moko lelo akoma milliardaire akoma patron ba Kongola leki biso mais yo wana okei lisusu asali park Kingakati okomwa bato bakei komata na cheval amati na punda okomwa moto akei kolia kuna okomwa moto amati na babato nyonso wana ali biloko Kabila zwawo tango akeyaki na yango te ndeko Kongola ko comprendre te ndenge ne boni tokoki kozala na distraction ya lolenge oyo au lieu de comprendre que cible na biso moto ali problème yali mese Kabila ndeko combat dimension ekomi combat ya dimension ya changement ekomi combat ya dimension ya révolte jusqu'à quand bakobanda kofinga biso peuple congolais jusqu'à quand diaspora ya biso bali na distraction tala baninga na Soudan même na Algérie ozo senti motivation zo uta même na Libanda o ngana mituna kana obi paso bango bayoka kawa ya kotindela bandeko na bango mbongo ya ba famille na bango lolinge Kabila bomi mboka mais je suis étonné sur 100% bato bazokende na Kingakati bis park privé à Kabila ce sont la majorité des diaspora bato bazokende kokotela misolo kuna pokota kuna faut foutre $20 ya droit d'entrée kolia c'est c'est parmi les sites comme les plus visités en Afrique centrale. Kabila Zouango pa wana moya ba Congolais. Tala distraction ali na ba Congolais ya biso. Nango na lancé appel. Na lobito sangana. Décision nyonso yo bakoye kozwa contre moto. Oya ali na motivation ko bundisa Kabila o tozo benga colon noir. Yeba ke moto lolengo wana sengeli peuple congolais to soutenir. Tozala inibiso nyonso tu. Na kwa na motuna na otango lobike. Le gouvernement zobimate peuple ali ko souffrir. C'est là où Kebiso de lance appel na président Félix Tshisekedi. Moto a kozala na bilan ko défendre na 2023 ali na niyo. Lelo na ebite soko yebi yango. To zui information moko to yoki ke misolo ali te balingi balongola basotu mutonyo so bachaki. Nyonso wana ali nini? Mais Kabila motambo achela ki peuple congolais yango wana. Abomi des amboka oyo. Alingi maboya ye balatisa ngo ndeko Félix Tshisekedi. Mais s'il vous plaît, monsieur Serge, quand vous parlez na propos ba ce mouton, mais ce n'est pas la reine ya Kabila parce que vous citez trop le nom de Kabila, c'est vrai, ombre nezo plané. Mais est-ce que c'est Kabila qui a fait ça, ça reine ya Félix? Ndeko yo lingi to tanga Kabila te poani moto. Na lobita na boyi tanga ye. Mimboka o kombo na Kabila, yo lingi to épargner ndenge nini. Le mal ya Congo ezali Kabila moto ali à la base. Saute muto ali projo Kabila ki nango bandakala matikali ko réaliser ngo te Félix Tshisekedi ene loko babengi continuité à l'état tango aye batwania munyam o bazwi mboko bafandisi yango likolo ya tono essence balobi moi to koninga to simbise ba touche yango yo nini esengeli photo sala asali loko babengi continuité à l'état et comme na moment moko bondenge tozoka ke misolo alite ya koluka kosa banzela wana Yali Félix Tshisekedi te et Yali Kabila moto ali à la base ya maenyoso tala le loi watango bazokende pour parler balobito solola poto luka bonheur ya Congo ndeko Félix azote meanini azote me la choix ya monsieur Kabila choix monsieur Kabila yali nini Kabila pona ye il faut comprendre bato basale la KMS bato ba ebisaka ya ayatola yonde bato ba ebisaka colon noir yonde tondimi to boyi bato mosusu obeyo bato lokwa kokonyangi Kabila lingi alobi te moto wana ko koma ministre ya yebi ndenge nini okoyeko sa Congo mabe ya yebi ndenge nini soka komi ministre bana Congo bakoyeko fonctionner te ndeko eli makambo biso tokoyeko encourager te yango na lancer appel na ba patriote nyonso o nyonso to ali ko reconnaître alobi ke na ali na ADN ya Congo
mboka oyo ali mabele ya bakoko na ngai. C'est le moment il faut akotelema. To concentrer l'énergie ya biso. Biso nyonso to ala na bomoko contre M. Kabila na FCC. Parce que kotika bango lolenge obali wana, yeba ke danger ali. Na biso déjà que danger ali, Kabila lelo to komi ne loko babengi bakasi damu. Mandoke pa basode ali te. E ali komona na te. Pona nini? Kabila na bato ya ye avato kende maponami. Yeba ke botola ki basoda nyonso mandoki. Et si ko mandoke kenda yena ba généraux na tangela ki ba kombo bato bayebi. Yango na sengi na ndeko Félix Tshisekedi. Bato wana faut qu'on neutraliser bango. Kotika bango et puis ko tamba motolo kwa Tambwe Mwamba. Na moto ya Sénat, yeba ke Tambwe Mwamba déjà banga kaute. Tambwe Mwamba déjà banga ka moto moko te. Ali ne loko ba benge injure facile. Motoyo ali même na problème na foyo ya ye. Et ali na bano ya ye moko mosusu reconnaître ka bango te. Mosusu azo reconnaître, mosusu azo reconnaître. Azali na no instable sur le plan moral. Donc moto moko aleki a inventé Tambwe Mwamba lobi Tambwe Mwamba. Azali juriste moko excellent na ebite ndeko na ngai. Moto atangi droit na Burundi akoko sa juriste excellent. Yebisanga Tambwe Mwamba andeo ya ko ba français. Soko jouer na bati boto za sincère. Nani ali na ba qualité scientifique. Nani ali na bo moto ko réfléchir. Tambwe Mwamba ali ne loko ba benga injure facile. Azali wana lelo soki bo ticket sénateur simple. Yeba ke États-Unis ko kangaya. Po alaka dossier kuna. Moto lolenge wana Kabila linga tshela biso. Kabila lingi ko tshela biso moto ali spécialiste na trahison. Nenga trahisa Jean-Pierre Bemba. Azape sangine. Makasi yo yebite moto bombarda ka avion yo kondo tuna e modèle wana. Ndeko ngai. Tambwe Mwamba utap. Sa uti ne ennemi ya démocratie na RCD ya Ruberwa. Bango basaka politique ya mailanda kambisa zolande sika mai zostola. Soka moni lelo intérêt na eza akei. Ye moko ba uta ko ebisanga ba bi ye moko aninga za candidat sénateur na liste FDC ale. Na mapona me uti ko le 2018. Akei kuna Kabila ebise yo ebite ke yo na ko utiliser yo pona mabeli su ya Congo nengo mesa ko sa Congo nazoka bato bazobeta tolo babi yo Tambwe Mwamba il a beaucoup travaillé depuis Mobutu ndeko na ngai est-ce que Tambwe Mwamba ali modèle na mboka oyo si Tambwe Mwamba c'est depuis Mobutu ba Congolais ba bénéfice kanani yo moko yo kite tala bililo ezo le ka documentaire na ye moto ali candidat malamu moto ali na souci ya peuple akobeta bino parcours ya yena bilan na ya ko ebisa bato na télévision lobite bato baye bakanga Tambwe Mwamba te boko découvrir ngai tango na kokoma président Sénat ndeko elingi olakisa ke moto wana ali likama pona mboka ye moko reconnaître que na passé na ye échoua na passé na atika ko travailler te pona bonheur ya population ale moto alolenge wana l'état moyini l'état a travaillé contre population mais c'est Kabila na bato ya ye afandi comme colon noir a se décider à lobby que Tambwe Mwamba ou rien pour na nini nga Kabila na lingi mabe ya Congo na conscientiser ba sénateur na bisi bango bo bangelo ko moko te bo kisa Kabila soni nenge bo kisa kaye face ya shoki tundu na kengo ata kwa koya wana na Sénat bo banga etene loko moko vote ya loko ko za secret te ba bika ko ya moko wa vote ya ko ya wana po présence ya ye bangi sabato a créé loko babenge intimidation kuna na kata salle mais na yebi ke bato wana nyonso na Tambwe Mwamba bwaka na relation malamu te Tambwe Mwamba reconnaître kabino te afinga kabino ba pauvre akana lolendo aviva kana loko babengi solitude do ya mimona ka lokwa nzambe ya mikoko be na ye moko ali na besoin na bino te est-ce que lelo moto lolenge wana ko senga bino bo pesa maboko et puis bino bokendo ko pesa maboko tala Kabila motema mabe ali nango pona mboka akokende ko zo moto lokwa bosap kwa kende ko commissaire premier vice-président ya Sénat ndeko na ngai abosani nyonso ndenge mwana bosap auta ko boma avocat alobi ke justice ya Congo ali na libenga tata na ngai moto akosanga loko ali te nanko ba avocat batambola bosap babimisa mapinga ya la police alobi bobetani bango masasi bobetani bango bagaz pona kopanza bango mais soit Kabila ko salela biso yango wana ndeko yebisanga bosha ba ko pesa so ba congolais nini ya sika aka déjà président assemblée nationale oyebi lolenge nini leka abetisa batata ya bato po ani bazo réclamer misolo ya bango tous les fonctionnaires assemblés bazolela po ba moni ke Kabila ko sa choix ya kocha motoloko Evariste Boshab comme premier vice-président
na Sénat. Balobi Tambwe Mwamba déjà na kokanso ya ye. Asololaka na bato te, afingaka ba fonctionnaire ba pauvre. Alingi komona bango te. Obakisi isusu na malchance à Congo, Évariste Bossap. Diyo modèle wana. Et ali ko ma population te. D'accord. De konangai, il faut qu'on conscientiser ba sénateur. Na zobenga bango na bon sens. Surtout bato biso dozo interpeller ali bato apalo. Tala Kabila lolenga akosi bino. Na bureau assemblée nationale kuna boali na représentation te. Composition ya bureau ya Sénat boali na représentateur. Azoko Sabino abika kopé Sabino ba ministère. C'est le moment. Ya koki sa candidat Kabila soni. Kobo ya ko voter Tambwe Mwamba. Kobo ya ko voter Évariste Bossap. Kosala soit malamu biso to monique. Soit ya changement. Oya linga eden de ko Félix Tshisekedi. Soit changement za bahati. Ndeko nanga na koyebiso na bombite soit ya changement ya libate ali moto. Ali na mabene ene bike moto musunda zolandanga ba bibo bahati lukwebo. Nana ni balilo denge moko. Mais biso to lingi eloko yo. Tomoni face ya colon noir monsieur Kabila. Et ali na moto a telemeli. Ndenge Lumumba telemela ka ba colon. Ndenge moko pe Bati luko ba telemeli monsieur Kabila. C'est comme si ozo plaidé pour na Yandeko Bati, mozobo sana ke Deko Bati aussi a eu le temps ya ko travailler na Kabila ozo benga colon noir, c'est-à-dire ayebi rouage wana na ebité yo oko parce que lui qu'est-ce qu'il va apporter de nouveau? Ndeko soko tuninga makanisi nini obati akoko mema ya sika. Na ko biso nini? Déjà comment na moto face ya colon noir lokwa Kabila. Andimi vio ya yezala ya danger. Face ya moto ali na ba généraux na ebisa ko moko mususu na lobi na yo awa na mboko yo Kabila a réussi kuna ye. Ku ya Kabila yaki nini? Kabila sali te que peuple congolais ala na armée nationale. Kabila sali ba généraux moderne bato ba bongi na sima na ye ba généraux millionnaires. Na kopesa onda kisa. Avana ya moto moko babenga ka général Ilunga Luyolo. O babenga ka Ferdinand. Azali général à haute personnalité. Soko komi ministre ya moto kotindelo mapinga. Ndeko. Yoka nazo biso révélation. Moko musu na kutani na mapinga la police ba ko lukangai. Balobi na ngande ko kindomba to ali na bosenga na tuni bango nini. La police ali ko réclamer misolo na ye. Na biyo ko réclamer misolo pa na ngai yo pesa kinga misolo babite et pas na hotel. Tango seni asesi maponami. O nanga sadisaki ya nyamu. $100,000 au candidat président bafutaki comme caution. Et ça qui que Seigneur lobaki yemoko akozwa ba soda o bakokengela ba candidat président en charge. Ba kobanda kopesa bango $20 chaque jour transport na kolia na 4. Et puis ba kopesa bango misolo Seigneur kofuta na compte à $100,000 au candidat nyonso to apesa ki caution. Na prime ya bango. Ndeko na ngai moto akanga misolo wana kombo na ye Ilunga Dodo général wana le tout puissant général Juissé c'est un millionnaire ebisa bango abi moto akosanga eloko alite abi nali ami personnel ya monsieur Kabila ndeko na ngai est-ce que mboka ko kotamba lolenge wana ye moko Dodo wana bano ya ba otangaka na Belgique entre temps soldats congolais c'est les soldats les plus malheureux du monde bana ba otanga na EPN soldats congolais ali même incapable ya kotangisa mwana ya ye na bekolo lokwa référent Kim moko mususu mama moko ayelinga billet de vacances habita tata yo moko tala basengi biso première tranche do futa combien $380 entre taba lobi ancien élève avant tika na école il faut futa $90 lisusu pour na confirmation sinon da ko perdre de place na de konanga boni konyokola so congolais boy na tali na obi mais $90 ko ezali so salaire ya policier est-ce que policier ko kotinda mwana na ya na école ndeko soki tolingi mboka yali te ke nali ko défendre bati ali pe na mabe ali moto wa saki na monsieur Kabila mais lelo yo toke ko akize bati te moto aki na signature suka na bango tu kombo na Kabila na ba ministre ya mboya ye est-ce que bati akomaka premier ministre na mboko atika kokoma yango te et ali que volonté ya Kabila ya kosa peuple congolais mabe ya ko parrainer mafia na Congo yango motese nini e komisi biso na esika o yango monike Kabila ngala kisabiso alobite na ko kotika te lokwa Félix Tshisekedi alingi peuple congolais mona changement nga Kabila na lingi changement te na lingi échec na ye pona suka to lobanini ke tokokani moto malamu alite alinga mema biso na terreur ali que population ko koma ko regretter alobite vaut mieux colon noir Kabila que Félix Tshisekedi mais to bise lokuta na ye to ko dénoncer ba plan na nyonso diabolique ali na yango
Très bien, parce qu'ils ont dénoncé le plan machiavélique il y a M. Kabila. Alors, tu fais une parenthèse, une petite parenthèse par rapport au lobby. Et là, comme on a un discours dans le lobby que Kabila comprendre que Tolinga n'était. Mais ce tu sali et recours mon akata la muka, tout ce monde a défection ça mis trop nakata la muka. Or, il devait se consolider pour que bah ça la fasse parce que bah l'ennemi est à Kabila, ezali bien batté, ezali nanité. Alors, comment vous jugez ces comportements? Neko, nebi ketango na lobby bongo ndenge yo lobby wana ba finga kanga ba kofinga. Wana etalinga ite na koloba. Problème moto ali nango lelo. Eba ngo ali Kabila moto ali problème na mboka oyo. Faiblesse na biso tete wana nga na ko utiliser expression moto wana te. Ye moko asangana déjà na microbe na eba kate soka komana ni moto wana. Menga na biso ke problème moto ali nango lelo. Kombo problème ali Kabila. Na nyonso yo biso tokoki ko subir lelo. Kombo nango Kabila. Na ko pesa ndakisa ndeko na ngai. Ta musuba to musuba yebi yango te ataba ko za d'accord te na ngai. Ndeko Jean-Pierre Bemba sort politique na même ya 2022 zo dépendre na rediffusion na modification à loi électorale. Oki yango? Nani ali majorité na kata assemblée Kabila o ali problème à Congo. Asali yango pourquoi? Ayebi ke lelo ko négocier na X. Lobi a ko changer comme ko négocier na Y. Pour y aller tout puissant a régner na mboka au Congo. Mais entre-temps yebi ke Congolais ali na faiblesse moko bolingualité. C'est le seul peuple à finganaka. C'est le seul peuple à inanaka. C'est le seul peuple à combattre yo même libanda ya mboka. Biso na biso ba Congolais ndenge to mona ka ba comité misusu o ba Guinée ba sanganaka. Bango kuna même na libanda ba ali incapable à se réunir. Tozo kabwana na biso na biso. En fait, c'est ça. Micho Kabila yela ki na Congo yangwana. Koluka ko boma unité nationale au Mobutu atikaki. Kolinga ko fragiliser loko babengi sens ya patriotisme. Tango ye na ideo ya ye ya mabe. Na ndenge Kabila balola motema na ndenge asima mabe. Ya ko imposer pour moto za la gouverner. Il faut za la kaka originaire ya telle province. Est-ce ko tourner la biso lelo mais c'est Kabila soko kutani na ye. Résultat nango en termes d'unité nationale, les Congolais vont bénéficier de ça. De plus en plus, ça l'inini. Et diviser biso. De plus en plus, ça l'inini. Et kaboli biso. De plus en plus, même les biso loko to benginini. Distraction. Les loyaux, pourquoi on a qu'on comprendre dans l'obité. Ennemi na biso et Ali Jean-Pierre Bemba te. Ennemi na biso et Ali Ndeko Martin Fayulu te. Ennemi na biso et Ali Franck Diongo te. Ennemi na biso et Ali Félix Tshisekedi te. Cible ya ba Congolais et Ali Kabila. Moto ali cible. Il faut que luka kosangana. Kopesa Félix Maboko. Pona nini? Soki to sangisi ba force. Amonike na Alina Bemba. Amonike na Alina Fayulu. Amonike na Alina Diongo. Amonike na Zalina Fulani. Même na yo. Alobite ba Congolais to komine loko to bengi bomoko. Na minute wana adversaire a komini na komi faible. Na minute wana armée mokote et l'équipe population na makasi. Même ici, Kabila, kozana ba généraux ya azotia motema. Loko ba John Numbi. Loko ba généraux na nyonso ba mundos, mais bato ba ko comprendre ba lobite peuple azali ini. Soki Kabila meki to ko kwese makale kale ndenge to betake makale kale na moma maponami. Tango alinga ka imposer moto ya Yesadar. Tango imposer Sadar. Candidat qui na sa malédiction ba mama nyonso to ya Congo. Balakela ke mabe, balobi to kolinga te, moto afingi biso ba mama abima président de la République na mboka oyo. Ba mama balobi soki Kabila meki ko imposer mo mobali wana. Okoboma biso ba mama. Kabila ali moto. Na bisaka moto momo ko mususu na lobi bino nde bomona kaya lati ba kaki ave atiki suki na mandefu bobange bokansi azane besprit ba Kadhafi ke bato ba ko kufa na bokonzi te. Kabila c'est un foussard. C'est quelqu'un qui aime la vie. À la kizi biso ngote abi nini 27 milliards nga na zui na kende ko tika yango boye na kende ko kufa pona bato yanga a sacrifier bango bato pepe de boki motema pasi babi lokwa to perdre tatali kelemba to kotika bino kimia te lokwa moto ali kelemba kwai moto moso aye place wana to koluka to continuer ko sa mabe yango nazo benga peuple congolais ne loko to bengi nite na bandeko bali libanda na banyonso biso tu toaki na même langage toloba ki soki Sadari Kabila ko boma biso soki Fayulu
ou bien Félix Tshisekedi tokosa nini tokondima boni na bakandidat biso tolukaki moko na bango akomi na esika wana tobosana o nyonso tout tokoki koloba to se focaliser na eloko tobengi changement yango nde ali eloko to ali koluka parce que merci beaucoup Serge Kindomba parce que pour interview tout ça vraiment merci de Pamboloyo. Merci également. Merci d'avoir de retour à Bisso, Maman Chantal Ayawo, merci na Papa Osé, également na Epika Pinga, la grande couturière hein, au plan à Paris, et na Pessimbote na Dina Kwiza, na Maman Hortensia, na Pambo la bande de retour, il y a Orléans, Bine Bokomela Kibiso na Montréal, je crois bien que Torosaka Nenge Boko Lobawana, alors OPCP si bangote bo excusez Bisso, ba réaction na Bino na ba suggestion na Bino aux ala le bienvenu, ce qui bon na ba numéro est affiché wana, donc j'ai toujours dit les propos tenu n'engage que son auteur, ça c'est l'émission de Talk Toyambi, auteur à lobby ou à Kokoloba, c'est vrai, donc à réfléchir pour l'intérêt en Bokanaï, à s'engager juste tous à la Bomoko. Te retenir prochainement, ciao. ABC One Television, ABC One Television, le leader en actualité. Actualité politique de la RDC, d'Afrique et le reste du monde. ABC One Television, le leader en actualité. Actualité locale et internationale. ABC One Television, ABC One Television. Actualité sportive, le football, boxe et autres. Actualité religieuse en RDC, en Afrique et le monde. Actualité culturelle de tous les pays africains. ABC One Television. Les leaders en actualité, c'est ABC One Television.